www.potonapoto www.potonapoto. Merci fidèles internautes de www.potonapoto avec la mine de vos Mosakoli. C'est moi votre humble serviteur chinois noir Bunker Hervé, donc les mannequins de la presse congolaise, l'homme des idées le plus folifofos à chaque instant mes pensées c'est métamorphose. J'hésite à Michael Jackson. Donc aujourd'hui je suis avec Junior Wendo où évolue à Kana qui tira pays via notre président Moukoua Bongo Félix Oazé qu'on a une toujours bêta masolo par rapport il y a disque na bango où ils ont makalamini était puis par rapport il y a chanson au babimisi à hommage il y a Papa Wemba. Pourquoi Junior Wendo a ce monde en athée na télévision? Tous en ayons Junior Wendo à qui j'ai dit bonjour. Bonjour nayo chinois, chinois noir donc taille à Jésus donc bonjour nayo. Bonjour na patron site oyo ndegonanga la mine dovo motema Tracy Flozi Label donc ba uta ko balana donc ndegonanga ba bonne chance na libala na yo donc ba félicitations bozala bien na grand poète mère na biso haute to bimise limbongo donc deux fois té. Ouais, Junior Wendo santé bonne santé na évolution en mouvement. Cultura pays vite ça bien. Nga moko pe santé ça va du fait que to kutani ngana yo donc nga santé ça va. Voilà, tozo kende bien, c'est ça bien, tozo na studio, tozo lamba, mais dans notre temps, tobim c'est là qui bango des titres oyo batu bazo savourer, ils na ba réseaux sociaux. Le teta na hommage à Papa Wemba le prince de la rumba to benga en bongo. Bozo qui idée wana wapi ya kosala la Papa Wemba hommage par rapport to moni ba artiste musicien belé ba bimi na vivre la musique bazui ku to idée wana te mais Félix Oazé kwa Moukoua Bongo monstre d'amour mais c'est Google a zui de wana donc et ça les noms non to linga ki totala to nga to totala nanu ba tupo omoni Papa Wemba tanga kufaki ba te belé ba salela ki ba hommage donc na lokuta na ba hommage ya buzoba ndeko nga Tony Koko kuntu wala donc nabatu basalela ki Papa Wemba ba hommage ya buzoba donc biso totala ki bango et moment na biso to baki to bimisa yango yo moment ngo et sala ki yango batu azo savourer quoi. Donc c'est vraiment idée à féliciter. Merci à toi, félicitations monstre d'amour monsieur Google donc félicitations à ce Junior Wendo. Biloko boso préparer les biso na studio. Ozamabe. C'est pour quand? Tozolamba nanu donc tango to aussi ça olamba je pense que to servi bino on na table donc tozolamba nanu mais oh nous avons besoin musicien qui nganda yembaye aluki musicien ba oyemba na bango y a pas de souci mais biso tozolamba nanu cultura pays vite tozana na kati studio tozolamba pour tozelela ki qu'il sera pays vi na décembre pour qu'il sera pays vi et mesana kobini ça va na décembre banda bobini ça biso na fimbu donc jusqu'à présent Fimbu ndeka mutezo beta mais to zela ki to zo eloko moko ya sika mais dommage to mais eloko sika to pesi bango ngwana hommage à Papa Wemba je pense que hommage à Papa Wemba to sali wana yango ne mutezo ça succès pour so to beto bimsa générique elinga inde la bango tant to bimsa ki Fimbu omoni ki bakoka isute to lingite to bimsa susu Fimbu mususu ya guli susu po ba kokate to tikeli bango na ba bimsa ba générique mais to moni pe basali lokote yango biso to kenaki na biso na hommage à Papa Wemba voilà. Merci. Ozamabe et Zana combien de titres? Ozamabe et za tozolamba nanu to ba titre ko za la belé muta a décidé ya suka ezali moko ko l'orchestre donc mais Ozamabe tozolamba nanu après si nous pe chance ya rotia ba chanson na kati nazana des chansons ezana kati faiblesse d'amour na liboke donc faiblesse d'amour na liboke. Est-ce que ezana bae o déjà obongisi oyembela to nanu baete pour bazolanda yo pe ba o balingaka Junior Wendo yemba bango te qui chercha mabona Papa Yoji Prince Abandal ba bon séjour à Kinshasa azali a se la rappeler que non un jour ba yemba e te même baluka ba musicien ba yemba bango je pense que ngaba nzembo na ngai o naza na otien album ils a déjà pris mais ceux qui mutalinga solo là ma solo to ebindeka to ko fofile po nzembo sona na bimite donc esili nante donc tant musu to ko ça pe marama bien bo solo là Junior Wendo tout ces temps ba fanatique no bazolela non Junior Wendo azomona na suna ba télé té Junior Wendo n'est plus à Kinshasa pourquoi ça dit à quoi? Non au contraire faut luka ba information bien nga je pense que naza présent na média donc nazo ça la promotion ils okenda bien ndeko nga poto na poto ayebi donc je pense que chanteur oyo nazo sala musana nga penza ndenge longo bani je suis toujours présent na média. Junior Wendo ba disque bimé belé to ki
ba héritier Watanabe ba uté ko bimisa ba bimisa ki année passée ba uté ko bimisa ba retirada tout moni les bogards nani les bogards a uti ko bimisa pe disque na double face tout moni pe sous ta de ndia uti au bois ka Fabregas ba bois ki banze mo peso ça si est-ce que il y a yo ekoya po elongola ba ninga to ekoya po ezalaka na sima banzembo wana non ko comparer ngate na bande ko tangi non na comparer te orchestre na beta ka orchestre munene ya mboka donc ça dit ça orchestre yo mboka italelaka bande ko na biso tangi ba kombo oui ba osa musana bango penza bien mais ba komino na capacité ya biso culture pays vite biso culture pays vite soki to bimisi mokili yo kaka ebike Félix azoka bimisi bande ko tangi bazo sa misana bango na faut ko pesa bango na une chance ndengo sali promotion na bango siko zo lobelela bango bongo c'est bon bo lobelela bango no biso tozana n'époque moko boy to komi déjà culture pays vite siko azo so na yo oyo aza vice président na kati orchestre wana donc ça dit tozana level mususu donc bande ko na biso ba sa musala penza bien to betela bango ba mboko ba neti na kolo bango nzembo ya élément moko za na kati orchestre Fabregas nzembo na kitoko nazo kango partout nazo tambola donc vraiment nazo kango déjà ils ont félicité ndeko na biso héritier asalaka nzembo moko bosepela nango donc ça dit il faut ko bakela bango ba flair voilà relation aux na ba artiste chanteur ya RDC yanini relation oh batunyo soto solana bango très bien batunyo soto solana bango très bien ndeko na ngaka bosse na pesi mbote ndeko na ngala Lacoste na pesi mbote donc ça dit batunyo soto solana bango très bien to ebibino na qu'il soit payé orchestre ou non orchestre ou pendant qu'il soit payé biso nde siko na orchestre wana oyo ngo sala illusion na bango toko tikalaka koyoka na kate na leader na bango na ba musicien na bango toko tikalaka koyoka na kate donc voilà son qui le Maïcha Park ezongi bal lobi ke no Maïcha Park kozonga ka lisusu te donc au moins ba musicien congolais toko tikalaka koyoka na te soko yoka na kate na kingandi boy biso culture to yoka na ba orchestre nyonso sauf orchestre wana. Merci Junior Wendo. Donc on a profité na pesa mbote bongo na flosi la belle motema ya Lamine de Vomosakoli sans oublier Steve Kouzangila mon ami privé depuis Paris tout nous a bongo na musicien na bino chanteur donc Junior Wendo a évolué au sein du groupe qu'il sera payé à Monstre d'amour Félix Ewazé quoi donc Junior Wendo ba fanatique no bazolanda baza na posa ba yoka lisusu mungongo na yondengo au mesana ko sepelisa na sali malaise pona manka bolingo. Médecin a tiré thermomètre et température 40. Température et 40 ezali mabe pona moto. Le berger de la SAP. Yaki nzembo na saki na kati album I Love You, nzembo na ambulance. Na dediaki na masa na ngai ndeko na ngai ya Lumambweni le berger de la SAP azara na Switzerland. Na pesi mbote na Fiston Malula l'immortel, na pesi mbote na Niki la Maserati. Na pesi mbote na donc na pesi mbote na Maître Chourambo Malembatable, Maître Chourambo Malembatable, na pesi mbote Sikazali, na pesi mbote na Yuyu Kabui Kumangrama, na pesi mbote na Lulu Yolo, na pesi mbote na Bienvenue Mboyo Beka Kamboyo, Jansi Messiala, donc voilà. Ouais, merci Junior Wendo. Donc, mon son de sali plaisir dans Nancy Bilonda Maman c'est depuis quelque part. Donc, c'est sur plaisir dans Ritz Kabongo. Bissika Zali. Donc, Ngalf le disciple depuis Paris. Junior Wendo, mot de la fin, n'a pas dédicace par rapport à l'émission absolue. Mot de la fin, n'a merci. Poto na poto site na bisu c'est Vanda. Donc, comment un nombre de vieux belés. La mine d'eau, on a zoya. Bombelanga mbongo na ngalo bayi na ngawana. Donc, aussi au Bali pe comme responsable l'issoussou. Donc vraiment citoyo na yopé taille Jésus chinois noir donc vraiment kenda boy zalaka ndene esprit ya boulot moi ozana citoyo batu batala ngo déjà okozo ata 50 momi po basa poto balingaka bataille na bino il suffit baka boulot wana. Merci. Ouais, merci donc j'étais avec Junior Wendo, le vice-président de Kiltira, pays vie de Monstre d'amour Félix Ewazé. Donc j'en profite Europé Sambo, Tenayemoko, Mosakoli la mine Dovo, Mosakoli la mine Dovo, Motema ya Flosi la belle de belle. Donc baïré mariage malgré tout biso, là Steve là, besoin de temps, il y a participer à la fête donc heureux mariage. Nabo c'était mon confrère Ginista. Mon confrère artiste, journaliste, donc moi na lemba solo donc Bambo Tessiko Zali, c'est Steve Kouzangila mon ami privé donc Ngalf le disciple depuis Paris, Gigili au grand cordon de Paris, Chicha Mabwana papa Yoji Prince Abanda la terre à Japon, mon grand frère propre
José Mawini Jofar Cargo Express on est à fret nabino mutoza na posa ko freter Chine Kin Chine Luanda Chine Matadi contactez moi chinois noir na opé sabino numéro ya Jofar Cargo Express donc fret oyo donc meilleur transit na Chine donc ils bongo ya grand frère nanga José Mawini Jofar Cargo Express na sanité la personne qui était derrière la caméra Steve Labe Mosakoli talara e maboko trépied moi mbalo asa musa na comme il faut. La bosse sans oublier Jérémy Louemba, mon confrère, hein, de Di Mobutu, le caméraman le plus célèbre à la site Morobo. Et donc, yo, na tanga suko kombo na te po marambo sala. Et puis ça kanda moko à suivre. www.potonapoto